découverte de ma communauté, na sepeli na kutani na mutumoro na yo kakatro balobara kombo na ye, mais lelo par grâce de Dieu te kutani et puis mukilipe que soit chance ya koyoka ye personnellement. Liboso na bani na repeso bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Na osenga o se présenter, na ndenge yo lingeli na bato ba Holanda biso. En fait, na baoyo na kanisi communauté bayebi ngai déjà. Na baoyo bayebi ngai te, comme on a ezali Désiré Kilolo. Ça fait 2 ans et quelques mois que je suis au Canada. En fait, c'est ça. Ok, mais au Congo, peut-être la biso siko lisolo nini oyo toye komona awa bien organisé de ce genre. Tomoni mindele na mindele, c'est ce qui m'étonne moi personnellement. Na lingo expliquer ngana nous. En fait, c'est quelque chose que j'ai à cœur. C'est pas, il n'y a pas un agenda derrière ça. C'est quelque chose vraiment qui est à cœur. Je compatis avec mes soeurs, mes enfants, mes filles, mes grands-mères qui sont en train d'être violées au Congo. Particulièrement, je dirais, j'ai été aussi affecté par tout ce qui se passe là. Parce que la grande sœur que moi je suis, elle a été aussi violée. Je sais pas. Par tout ce qui se passe là, parce que la grande sœur que moi je suis, elle a été aussi violée. Je sais pas, boyoka qui peut-être na ba ki voana ki bakunda ki basi vivante. Parmi basi wana ezali na cousine nangai, okola ki esika moko on avait que différence à 6 mois. Azali qui peut parmi basi wana et puis elle a été enterrée vivante. Azali qui n'a il y a 5 mois. Donc en sommation à tout ça, mon père a été tué na babilo kwana. Nakosangisa nyonso wana nde ezosenga ngai sikoyo nalobi vengeance na ngai ekozala sikoyo ke lokola nazwaki opportunité ya koprotéger baoyo ya ngai alors nakosala tout na protéger baoyo batikali parce que baza mpe ya ngai nde courage wana ezosala ngai ke nasala biloko ya boye pour que ezala vraiment réussi. Aujourd'hui kokamwa te ke ezaka mindele na mindele non, déjà yo ozali wana bamosusu baza na kati c'est et ce qui se passe au Congo, c'est une million de morts. Il y en a assez. C'est comme ça se passe. Il y a trop d'ennemis. Mourir comme un Congolais, templé dans la sortie au paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mashallah, rahim. Et si, Alhamdulillah, mashallah, rahim. Musique de salut. Ouais, on pourrait merci. Ouais, connexion mortelle. Thank you everyone. Thank you very much. Ouais, merci beaucoup. Connexion mortelle. Il faut aller sur YouTube avec Connexion mortelle sur MySpace. You're gonna find us on YouTube, MySpace, Google. Donc on est là. na mboka na bango tosala neti tokende pa na bango sima bao yanga baza wana c'est certain raison pour laquelle nga na tuni ezali pambate ezali parce que pour na ngai
ezepesa ngai esengo moko ya komona moko na kati na biso azosala mosala oyo bato ya mboka mpe bazoyoka bango. C'est ça le nécessaire au faut tosala yango raison oyo ngai nalobeli ke ekamwisi ngai oyo lelo nazosalisa lelo eza bato oyo bayebi nga te bamosusu bayebi nga te nga mpe nayebi bango te. Naza aujourd'hui na 120 élèves ya Nord Kivu, moi je suis du Sud Kivu. Déjà bana wana nayebi ata bapara na bango te nayebi bango te, mais lelo ata sikoyo tozoko ke na karte nga naza na 4 cartons ya bastilo bauti kopesa nga nazozelaka bakambo ya baposte ebonga nakotoza neti baorphelin mboka na biso gouvernement vraiment ezoprendre biso en charge. Alors esengeli sikoyo ke biso moko lokola toza bana etikali bana toza baorphelin tosala sikoyo ke no tosangana mpona kosala biloko ndenge oyo tokoka kokanisela bandeko na biso batikalaki na mboka parce que sans soki tosali yango te mawa trop. C'est vrai baoyo balukaka bayeba esika nini ya kopesa baoyo balukaka organisme na okomona ngo ngai nazotravaille na kati ya organisation oyo ezobengama Congo Yetu. Donc déjà site internet ezali quels sont les pesa biso sikoto yeba biso ezali www.congoyetu.org. donc email na biso ezali wana, place pe ya kopesa soki olingi kopesa ezali wana, soki olingi kocontacte par téléphone par nini ezali wana, banimero pe ya bureau na biso na Goma ezali wana. Child is born on a Christmas day. Si nous encadrons ces enfants, demain on pourra encore parler des Congo, demain on pourra encore parler des Congolais. Mais si nous délaissons ces enfants, nous délaissons ces femmes-là, je crois qu'après 10 ans, 20 ans, on ne parlera plus du Congo, on ne parlera plus des Congolais à l'extérieur. Voilà pourquoi nous, déjà l'œuvre que nous sommes en train de faire au Congo, c'est grâce à votre caméra et vraiment Congo Yetu Initiative, avec tous ces volontaires qui sont là. Nous vous remercions beaucoup et nous croyons que demain, ceux qui sont en train de nous suivre maintenant là, demain quand nous allons faire quelque chose d'autre, je crois que vous serez là. Je crois que vous serez là en masse. Je crois que vous allez contribuer avec votre $1. Imaginez, nous sommes plus de 6 000 Congolais à Gatineau et Ottawa. Si chacun pouvait donner $1 seulement, ça fera combien? Ne croyez pas que c'est seulement la communauté internationale, c'est seulement la banque internationale monétaire qui pourra toujours donner des crédits au Congo, mais ça c'est votre œuvre, ça c'est pour votre soeur, ça c'est pour votre frère, vraiment c'est votre œuvre. Veillez et venez pour que nous puissions faire quelque chose de grand. No more you and me, no more they and we, just unity, just unity, just unity. I don't wanna cut the leaves off the mango tree, just wanna taste your sweetness above my neatness. You can never reach this, no matter how hard you try, 'cause I keep on bringing down every step I take. C'est ça le modèle de l'hôpital que nous voulons construire. Nous avons déjà un architecte qui nous a fait ces croquis et nous croyons qu'avec l'aide de tous les Congolais au Canada et de partout ailleurs, avec l'aide de tous les Canadiens, de tous les amis du Congo, nous parviendrons à construire cet hôpital. Cet hôpital sera vraiment une réalité parce que le petit clinique que nous avons, nous n'arrivons pas à répondre aux besoins sur le terrain. Récemment, il y a eu, comme je le disais, 45, il y a eu deux villages qui ont été attaqués le mois de mai.
et nous avons reçu 45 femmes violées que nous ne savons pas où le mettre, nous ne savons pas où, comment le soigner parce que nous avons qu'un petit endroit. Mais maintenant, si Dieu nous prête vie, nous arriverons vraiment à construire un truc comme ça. C'est un modèle que nous avons déjà, ça y est là-bas. Et Dieu voulant, si par les concours de tout à chacun de vous, nous arriverons à construire cet hôpital à Goma. Sans doute, l'organisation Zayabino, Boyaka, Boyako Pesa, Boyako Pesa Pe Makanisi, Boyako Pesa Pe Mayele Nabino, pour que bandeko na biso batikala ki na mboka bakoka réellement comme on a que ba oyo na biso baza pe na Canada, ba oyo biso baza pe na ba Suisse, ba oyo biso baza pe na ba UK et je crois c'est ça la bonne manière de vous la combattre, je crois. Merci beaucoup to sepeli lelo ezala ki interview muke mais trolinga vraiment to fanda o mekapé ko solana biso malamu lisusu pena na kati malamu opesa biso suba idée na osepela mingi na yamba lisusu c'est ce que j'essaie de dire. En tout cas ngape na sepeli makasi surtout na ko mona bandeko na biso ba ya ko beta bo fongoli do rideau et ba sepeli vraiment et que prochainement vraiment na kolinga vraiment na yamba bino soit na bureau na biso soit na misala déjà toujours ça là et pourquoi pas même kokende na bino na Goma. Pour que nous vivre l'hôpital déjà les aliwana, pour que nous vivre l'école les ali déjà wana, prochainement bah nous sommes na